bandeko balandi ya magazine Ngongi News otolobike magazine oye na lolenge nango pambate magazine Ngongi News ezongi lisusu na bilengi parce que magazine ya solo o epesaka information na République démocratique du Congo mobimba na monde entier yango Ngongi News bobenga ba papa ba mama baya esika oyo parce que Ngongi News ebandi wabino molobeli RX Kalingunda mobala pembe élégant beau qu'il est, il est toujours là juste pour na koyebisa bino ke bo poussa na liboso ba télévision na bino po boyeba gu ndenge ezalaka. Toko fungola magazine na biso ya pokwa lelo juste pour na koyebisa bino chef de travaux madame Mwaka Meje alobaki tina ya découverte ya rayon X oyo azali bongo chef de service na kati ya hôpital bo ndeko oyo ezwami bongo na hôpital ya 7e rue Limete epai wapi alobaki lolenge nini baminganga oyo nyonso tu batravaillaka na kati ya imagerie médicale pe apesaki sango pe ayebisaki batu soki tokomaki na 40e anniversaire oyo ya journée internationale ya rayon X tolanda. Ngai nazali mama Marie-Josée Mwaka Diela natangi na ISTEM nasali licence na nga na imagerie médicale pona musala nazosala nazali chef de service na hôpital clinique Bondeko Limete 7e rue esika tozali mais nazali pe enseignante chef de travaux na ISTEM Kinshasa. Likanisi ya liboso ezali penza pona ko pesa sango na ba radiologue nyonso bazali na kati ya Conseil national des professionnels d'imagerie médicale ke tozali ko poussa na muke na mukolo oyo tata na biso koko na biso William Conrad Röntgen azaki physicien a salaki découverte ya ba rayon X oyo ezali rayonnement oyo to salelaka na kati ya ba hôpitaux pona ko sala examen pona ko tanga ba partie ya nzoto maladie oyo ezali na kati ya nzoto. Thème mondial ba pesi biso na mukolo ya le 8 novembre ya année oyo ezali maîtrise précision na compassion yango wana tolingi ko kabula déjà na baninga na biso pona musana na bango ya mukolo na mukolo bayeba te tozosalela ba rayon X. Ba rayon X wana ezoko sunga biso pona prise en charge ya ba malade na ba hôpital epa ba minganga kasi kaka ba rayon X wana totanga yango pe toyebi yango keza na ba effet biologique ba effet ya mabe soko saleli yango malamu te ekopesa maladi na bato yango wana bayebisi biso awa tosalango na précision tolingi kosenga na ba professionnel d'imagerie médicale nyonso bayeba que bazali na corporation na bango CNPIM Conseil national des professionnels d'imagerie médicale ezali pona lelo dirigé par servante Nabino ngai mama Meje nazali koloba Nabino lelo. Nous sommes tout un comité pour soutenir corporation Nabino. Pour soutenir corporation, nous avons besoin d'adhésion Nabino na kati ya corporation. Siège ezali na Kazop. Boya ebele pona koya kozoba information. Toza koyebisa bino na commune ya Kalamu ezali kaka na candidate moko oyo abengami na kombo ya Dr Yasmine Katako Onia oyo azali bongo molobeleli ya bana ya Kalamu azali moto oyo azali kolela pe azali na moto oyo azali koyoka esengo na bato bazali koyoka esengo kasi akitaki bongo na commune oyo epai wapi azali candidate akendaki kolela pasi pe mawa oyo ndeko na biso basketteur Nemi oyo azwaki masasi oyo bato babumaki bazaba inconnu akendaki ko compatir na famille botala ndenge Dr Yasmine akiti Kaliazi Ngunda à vous. Tolobi tolela na bato tango bato bazali na problème
oyo ezali liwa ya ndeko na biso Némi oyo azali basketteur ayebani na commune ya Kalamu mobimba abandaki kobeta basket na coupe na ye oyo ebandaki pe kobeta ba tournoi ebele kasi lelo ezalaki jour ya kunda na ye oyo Dr Yasmine azali bongo mama ya mawa ayaki kotikela ye germe de fleur alelaki na ye na famille botala ndenge elekaki. Bon, je vais juste encourager papa et maman et les frères de notre frère Némi qui nous a quittés. C'est vrai que sa mort a été une tragédie. Ce n'est pas facile d'oublier. Nous allons demander aux amis, aux familles, aux amis du quartier de bien vouloir accompagner cette famille avec les conseils, avec la prière, de ne pas les oublier. Comme c'était notre star de basketball ici à Kaouka, nous avons pensé organiser un tournoi de basketball avec tous ses amis basketteurs pour essayer de commémorer la mémoire de notre frère Némi. On ne peut pas l'oublier comme ça. C'était notre star de Kalamu précisément à Kaouka. Tout ce pays pour respecter au moins les liens à cercle Natra, vu que c'était notre star à Kaouka, il y a basketball. Les liens pas banda ko beta basket nine. Matondo mingi mama Yasmine Katako yo ozali molobeli ya bana ya Kalamu oyo to sepeli mingi na ba geste nyonso tu obandaki na biso tangu oyokaki sango ya liwa pe lelo tangu bazali kokende kokunda balobi bayebaka moninga na tango pasi pe na tango bisengo. Motema likundu to makanisi ya mabe bakitaki pe na kocha ordre botala ndenge ade azangaki malobate na micro ya Ngongi News. Dudu Eyumu à vous. Balobi la loi est dire mais c'est la loi. Lelo ezalaki mokolo oyo le colonel Danibin Oleko ayaki na kati ya zandu pe basanganaki na ade oyo marché kato bayaki kocha ordre epai ya bato oyo bazali mito mangongi to matoi mangongi oyo balingaka kotosa te kasi tango descente ya colonel Danibin Oleko ayaki a complicité na ade ya zandu botala ndenge bato bazongaki na line. Comme on a ezali monsieur Guilain Dukulu nazali administrateur ya marché Kato toya wana venu de l'école na musala ya assainissement et puis par rapport à une nouvelle disposition que l'administration est en train d'envisager sur l'avenir de l'école pour laisser les voies et moyens à l'église baptiste pour que yamba fidèle correctement tout tika passage parce qu'il y a l'église et puis il y a le marché. Nous ne pouvons pas empêcher l'église et puis teki bazala na limemia ya mondelo oyo toza ko remettre bango lelo pour que lobby et la débordement tout empêcher l'église en collaboration avec l'autorité qui m'a instruit pour que Nakota en contact avec le chef de pavillon et les syndicalistes pour que Tocha Kimia liboso na église Oyo et Benami église internationale du fleuve Congo. Yangomoni toza na makanisi wana Tocha Kimia Tocha bopeto liboso ya église pour que toza na Kimia bisonyoso pour ceux qui m'abondeli ezate musala et gokende pe malamu te. Alors nous devons respecter l'église de Dieu. Merci mingi na yo balobi colonel Dani Oleko ozali toujours force de frappe. Merci na yo administrateur ya marché Kato na ndenge obetisi ngonga na Ngongi News epai wapi population oyo batekaka na kati ya zando atako bazalaki contre mais basepelaki na présence na yo parce que oyaki kocha loi pe ordre na kati ya zando botala ndenge zando elekaki na calme. Tokiti bongo na circonscription ya Funa epai wape o bazali kobenga même moral maître Papi Mbungu alobaki tina ya candidature na ye alobaki pourquoi azali candidat na circonscription ya Funa pe amekaki kopesa conseil pa ba jeune bilenge bazalaki pona koyoka quand même ndenge azalaka alobi azalaka toujours pene na bango. Dudu Eyumu à vous.
Nga kombo na ngai Maître Papi Mbungulelo Luzolo, même moral. Naza candidat député national na Funa. Numéro na ngai ezali 502. 502, donc ce qu'on sali 5 plus 2 et puis 7 chiffres il y a perfection na la Bible. Et donc eloko emotiva kinga kozala candidat député national ezali parce que na kendaki na observation moko oyo ezali ko loba ete ba jeune bae bazali ko tanga classe topé bae bazali ko tanga te bazali na difficulté pour na ko accéder na monde ya travail. Or ceux qui jeune azangi musala ekotinda ye akoma na makambo ya mabe ebele parce que occupation ezate. Yango motivation na biso ezali to porter mungongo ya ba jeune oyo bazangi misala esika décision ezwamaka po musala nde epesaka nkita. Voilà raison moko oyo etindaki biso to postuler la députation nationale. Pona nini toponi Funa? Toponi Funa po biso tozali bana ya Funa, tokoli na Funa, tovandi na Funa, et que observation na biso par rapport ya misala ba jeune tosali yango pe mingi na kati ya Funa. Totali na quartier na biso batu oyo bakendaka musala par exemple ba jeune bazali mukie. Yango tolobi to mema mungongo ya batu wana na politique na biso ya emploi de jeunes. Nesika décision ya makapo ba jeune oyo azosi sa classe akoma na idée que akoki ko beta porte songolo pakala po azwa musala. Même moral ezali idéologie oyo ezali kozwa makambo ya population ko komisa yango ya biso. Événement monene salamaki bongo na limete 7e rue epai wapi wabino ndeko RX Kalingunda ayebaki kosangisa bana ya université ya Croix-Rouge mobimba na collation de grade o ezalaki tala événement ndenge elekaki donc elekaki kitoko bato basepelaki bavandaki ba lauréat o bazalaki ba gradué na ba licencié basepelaki komona wabino ndeko RX o asimbi micro ndenge ayebaki kosala manifestation elamu elongo na comité d'organisation bolanda image oyoyo Aziza Bombula Amba azanga kite kokakisa micro epai ya bato nyonso to bazalaki wana pene. Balobi il y a temps pour tout makambo nyonso tout ezalaka na lolenge nango kasi lelo ezalaki mokolo monene oyo ba étudiants bazali na tous les 4 coins ya République batangaka bongo na ISSS bar Croix-Rouge oyo ezali institut supérieur epai wapi eformaka ba infirmière ba laboratoire ba éaziste pe bato ya sage-femme pe na ba section ya lolenge na lolenge lelo bazalaki bongo na événement to collation de grade monene oyo esalamaki bongo na commune ya limete na 16e rue na plaza botala ndenge lolenge collation elekaki na mwana mboka oyo azali molobeli pe mopandi sango ya solo Kalingunda tolanda. Merci pour le journaliste. Je passe comme on a ezali katukani dona katukani tumuteka dona nazali étudiant na Croix-Rouge G3 hospi yango toti possible ça à la salle hospi na sciences infirmières. Donc voyez awa ezali pour na makambo na biso tozali na ngo na collation ya deuxième session ya monde biso ba étudiant ya Croix-Rouge to organiser disons to sali pendant 3 ans ensemble na baninga. C'est ça la finalité. Alors to sangana to partager et c'est et aider na auditoire dans CP. C'est dans ce sens. Moi donc ma communion surtout est normal parce qu'on a bien préparé donc ça va toujours arriver à l'hôtel. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte. Le message que je peux envoyer vraiment na balé qui na biso na baïté bayape o ezali Croix-Rouge et pour na infirmière. Aujourd'hui je suis infirmière, je suis capable en tout et pour tout
grâce à la Croix-Rouge. Donc, venez nombreux à la Croix-Rouge et venez s'inscrire à la Croix-Rouge. Donc, il y a une bonne formation. C'est ce que je peux donner comme conseil ou soit message à mes chers amis. boyoki gu ba oyo nanu batanga te université ezali kaka moko ISSS bar Croix Rouge epai wapi ba étudiant oyo balingi kosilisa kelasi na bango na malamu kobanda na graduate na licence pe surtout bazali kolancer offre epai ya bato oyo bauti kozwa diplôme d'état baya komikomisa pamba te po université oyo ezali kaka moko na commune ya Kinshasa na avenue Croix Rouge. Bande konangai bokoloba Dr Yasmine Onia pourquoi azali toujours kokoba na ba événement asalisaki spectacle monene oyo lokola azali munganga atalisaki bato na urgence ndenge soki moto abeli to akangami ndenge nini bayaka na ye na bondeko mais wana asalaki yango en dehors ya bondeko lokola azali mama moko ya bolingo ayebi kosangisa Kinshasa mobimba tala événement oyo asalaki ezwamaki bongo na circonscription ya Lukunga na prince oyo babengaka Nyangwe ndenge atondisaki batu plein na événement oyo ba artiste basalaki juste ka pona ko rendre mama Yasmine honneur. Tolobaka la santé n'a pas de prix, la santé a des coûts. Kasibota la bilenge oyo ba artiste lokola batambolaka na mama Dr Yasmine ba yebaki ko sepelisa population pe na kolakisa bango na urgence ndenge nini makambo ezalaka botala na centre Boboto ndenge babimaki libanda ya commune oyo place wapi mama Yasmine azali candidate abimisaki bato libanda batala ndenge soki moto aye na kati ya centre de santé ndenge bato bawelelaka mpona kolanda bokono ezali liwate kasi bokono nyonso tu ememaka pe na liwate. C'est une exposition. Ça cadre mais l'histoire comme ça. C'est l'exposition. Impression est dérangée par quitter Nanzela. Déranger la ndenge na sasa. Ndenge telemi Nanzela ba kaza curieux ba kanisa ngo biloko. Ça il déranger ba tuté. Il déranger ba tuté parce que ça le comment va bien ba basali. Merci mingi ba geste aboye il faut ezala kaka et pa na yo molobeli ya kalamu. Histoire vraie toyebaka ke na kati ya mboka na biso ba tozali na 4 générations oya ba président de la République baleka toyebi ke président liboso abengamaki na kombo ya Joseph Kasavubu ya mibale abengamaki na kombo ya Joseph Mobutu ya misatu abengaki na kombo ya Laurent Désiré Kabila pe président oyo tozali kokoba na esiko babengaki na kombo ya Joseph Kabila Kabange kasi lelo tolingi tolakisa bino événement oyo botala ndenge mokolo président ya liboso akufaka botala obsèque na ndenge le kaka population congolaise ndenge balelaki ye image oyo ezali chercher epai ya papa Samuel Ngunda nde alobaki toyeba kotia po population histoire babosanaka te tolanda. Bande konanga ba congolais botala oyo ezali histoire vraie ya liwato depuis mortel ya jour oyo premier président de la République Joseph Kasavubu akufaki ndenge batu balelaka ye parce que ba image oyo il faut etala makaka na Ngongi News pot ezali information oyo informaka bato na bosolo botala ndenge batu babandaki kolela pe esengo ezalaki na mitema ya bato te parce que moto oyo balingaki mingi atikaki bango.
liwa ezali nzela ya moto nyonso tu kasi soki ndeko ozalaki malamu bakobosana ba bienfait na yo te. Tika Nzambe apambola pe liwa ya papa na biso Kasavubu elekaka malamu eloko moko ya mabe e derangeaki te molimo na ye epema na kimia. Tondo mingi epai ya bafanatique o bolingaka RX Gizi Mwanga abetisaki match elongo na les amis de Tutu ezalaki bongo na kati ya terrain ya 24 bakendaki bongo 0 but partout botala ndenge bato balobaki tina ya makambo ya organisation ya match wana. Oyo ezali journée moko exceptionnelle. Oyo les amis de Gizi babetaki match na les amis de Tutu epai wapi bakendaki 0-0. Oyo match ezalaki elengi na kati ya stade 24 novembre croisement des avenues Kasavubu pe Kabambar epai wapi bilenge bayaki kosangana meke pona makanisi kaka baye bakotombola jeunesse. Bolanda ndenge match yango elekaki pe basalaki commentaire. Niveau ya milieu du terrain, moi ezo boité wanda muto servi bon penza ba bon ballon na makolo yate. Mais to rebongisa moi moké na deuxième mi-temps. L'académie c'est de l'excellence. Académie za cité. Académie c'est de la tête mutu. Tozo betane bale ya mutu. Bale za ndengena. Baro banda bino bi mais maintenant na silité espérer toujours que Torotia. Donc tozo lukato sala une équipe type. Donc tozo pendant une équipe T. Donc ce n'est que normal. Bah on va betara déjà. Betara déjà alors biso to bandinde siko. Les autres premiers matchs au moins. Donc c'est comme les matchs d'entraînement. Donc faut pas ça biso ma bemingi. Mais oui, mais vrai, boyoki ndenge match et l'équipe na batu balobi na kati ezali na sentiment po babandaki na 1-0 bayaki kotia pe lisusu ba les amis de Gizi bayaki ko bakisa pe kokaki 1-1 yango tolobi bakendaki match nul et sengo ezalaki na tous les deux camps ba fanatique ya Tutu pe ba fanatique ya Gizi Mwanga oyo azalaka bongo na Paris oyo azali patron ya les amis de Gizi azalaki na esengo na ndenge match e betamaki na succès pe goût. Tozali na esengo epai ba téléspectateurs na biso oyo balingaka Ngongi News na ndenge bokomelaka biso de gauche à droite bolobi ke traitement ya solo ezalaka bongo epai ya phytothérapeute Kennedy Wazwami na centre de maquet médical o ezali en face ya City Train pe place wapi azali spécialiste na diabète ba diabétique nyonso tout place ezali moko ya kokende kozwa traitement na bino ya diabète to silisi magazine na biso to koloba boy libata atambolaka bato basepelaka na mosuni na ye mais kasi soki libata sali fion bato nyonso tu babebisaka bilongi ezalaka pona nini lisese oyo etikali pona bino bato bozali kolanda Dudu Eyumu azalaki bongo na sima ya caméra et bongo Charlie Dimbaka ye mutu azalaki toujours na son et bongo na lumière kitoko du jour bozali komona ezalaki bongo Gelor Kakwata et bongo soki bozali komona ba déplacement oyo nyonso zali kosala boye ba bongo ingénieur Paul Dialungana oyo azali kosimba tokobosana te na 16 mm oyo ezali info 16 epai wapi tozali kokoma partout na République démocratique du Congo pe na monde entier o bazali kolanda boyoka gu ndenge zalaka wabino ndeko RX Kalingunda azalaka toujours pene na bino pona kolobela bino basango nyonso tu oyo azali na posa ya promotion ya maison na ye to ya ye to na makambo ya candidature na ye abenga kaka na ba numéro o ezali affiché akokoma na population pe base na ye bakosepela elengi wabino bato soki balobi balimwaka ngana kolimwa te mena koyebisa bino ke tozali yo zali pe biso nyonso tu tokozala elengi o wapi